bisika nyonso bozuli baku ya kolanda solo la plus ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Na quartier Canada tozali bongo na Kinkole na commune ya Ntele population ba manifestaki mokolo ya lelo batomboka ki po bazali ko botola bango mapango. Bilan ya manifestation esali état ya 1 mort. Bozobadite. Toto suma mabele oyo na normal. Tala lelo muto asumelanga mabele azali susu na bomo ite. Siko na kokende lisusu wapi. Tolakisa kibino lobi eleki ndenge population ezalaka na Kinkole na entrée place na commune ya Ntele, plus précisément na quartier Canada bazalaki victime ya déguerpissement injuste na mapangu na bango sans raison sans document et pourtant basomba ba mapangu na bango correctement ndenge mibeko ezali ko exiger pe bazali na babikanda na bango na tongo ya lelo babimaki na balabala po na ko revendiquer o ezali ba droit na bango pe koloba non escroquerie oyo ezali kosalama awa. Et puis bourgmestre azalaki averti baye komisa bato na mapango na mito tozali banda chef de l'état tosenga pana yo ala biso likambo wana olobi pana chef de l'état na likambo mapango na biso. Alors que bazalaki ko manifester pacifiquement bamo na kaka boye ba policier baye soki pe nani atindi bango soki pe bazali ko salela ordre nani eyebani te ba bandi ko beta masasi chambula ekoti. Donc toza na Kinkole plaza na quartier Canada masasi ezobeta mapona kengo atini ba policier bazobimisa bato babwaki ba gaz masasi ebetami. Malheureusement, lisasi ezui mwana moko ya mobali parmi ba manifestants, en tout cas esalaki pasi. Mutakufi. Bakonzi bazangati. Mutakufi. Bakonzi ya mboka bokata likambu oyo noki ezali grave awa na quartier Canada na Kinkole na commune ya Ntele tolobaki yango lobi eleki kasi ata solution moko ezwami te tala lelo mutu akufi. Mon général Blaise Kilimbalimba mutu asali makamba boye esengeli akangama justice esalama pour na population ya quartier Canada na commune ya Ntele. Dossier à suivre. Commissariat ya la police ya Ntele kuna bazali kolala te bakangi mupiku ya bakuluna mokola lelo epa ya colonel Justin commentaire. Commissariat urbain et la police nationale congolaise na commune ya Ntele na ville province ya Kinshasa bazali kokoba se kokoba na opération na bango parcelle sans kuluna na commune ya Ntele. Lobeleki colonel Justin Moseya akitaki lisusu na ba fin fond ya commune ya Ntele esika wapi akendaki kokanga ben civique communément appelé kuluna ndenge kaka bozali komona boye tika na yebisa bino ke mukamate esalamaki na ndenge ya kosakana te. Parmi ba oyo bazwamaki moko alobi embadi akei kolakisa bisika basombaka bazododo na bango badiamba ba whisky po na kokotisa esprit pe basalaka batu mabe. Tala ndeti awa bakoi na mama oyo yende atekelaka bango azali na stock na ndenge ya kosakana te. Oui na bangi soki ezali na teka. Soki te utekaka. Yebisa komanda mais oza journaliste to sa musala weza reconnaître.
Yo journaliste au Texas a filmé des. Journaliste na tekaka. Soki ezali na tekaka na miso esili nango tokokota. Ndako na ngai yango. Ba okota na yo. Problème ezate. Ponga na biso bina soki naza koteka ya esili po mikolo jambe zongo dote. Atako mama wanganaki ke biloko nyonso esili tangu bakotaki na kati ya ndaku botala biloko la police akangaki. C'est vrai. Maman. Kolongwa wana bakendaki lisusu kokanga moko ya bakuluna na ndaku na bango ezalaki somo. Bokondima teke mama ya kuluna oyo azali ko résister na la police, azali ko défendre mona na ye neti kaka bozana idete. Mwana na bino baregete. L'autorité mais aboyi biso. Ima de banda boye aboyi mama na ekuta tombo kel biso na niveau grave. Avant-hier, Loko la mama la kisiki azalaka complice ya mona na ye ya kuluna, la police etomboli mama na jipe wo. L'officier subalterne. Mama kota. Papa n'a pas combien de fois pour sa plainte pour naïe. Ah oui, boende zalaka commissariat à la police nationale congolaise na commune ya Ntelekuna musala kitoko colonel Justin continue kaka boye ti bakosila pe population evanda na kimia pona libela sans inquiétude. Ekeyo Naveni sayo na ngambu ya ngiringiri misala ekatana nani Alia Mbongo Fiston Perou reportage. Bazali komituna jusqu'à présent soki ezalaka nini tozali na commune ya Ngiringiri plus précisément na Veni Sayo esika wapi tokendaki ko constater arrêt des travaux ya réhabilitation ya nzela tilelo cause eyebanite nyonso ekatana voire même bangin basundola matiti et bota na balabala bakaniveau et kota salité et pourtant ba travaux oyo ezala exécuté na même cadre locaux la route misusu Birmanie oyo koma nango presque na suka population de kutaki sur place basala ki communication oyo biso tozaba na tobota na Ngiringiri Ngiringiri c'est là qui tourne ma classe commune mora bien. Nous sayo na biso eza sayo moko za direction moko ya kitoko makati ko mama poto za direction ko mais koka moi banda ba bana misala bandona nzela nzela bazo sala te donc mitu kezo le kana pasi moi le kezate ba moto zo le kapele ka mopanzi ba terrasse donc eza passe en tout cas papa ta la biso mali kambo baya ba soutenir biso ba soutenir nzela o ezonga kitoko tala ba Birmanie que ça ki sima okana kute ke sayo ba sala ka ba 2 ans nde ba pandona sayo oyo Birmanie ngwale te ko sila shabe se sili ngwana ba nzela no tout presque côté ya le destin kuna nzela zo ke ngaba na mona ka mukolo ana sepele ki makasi ke lemba mais biso sayo na biso oyo to ba ya ko sila sayo oyo za la kitoko po mitu ke bana ko le kala kinya ana ngana ba gouvernement et ça la peine en tout cas parce que la première fois sayo oyo sila et comme kitoko ndenge zalaki boso kalpanga zaki na mabele ndenge kote makade fo ezonga ndenge ba sala ngo ezala kitoko tano ngana loba ban biso sima Birmanie yaki biso batali bozo Birmanie yesima Birmanie to monde pe ba dana ngo bien biso banda batika ba mabango na ebemba tracteur batikira biso tilelo
toyebaka te position na bango nini gouvernement bimisa so mbongo balia lisusu bakofinga gouvernement mbongo ebima mosala esilaka te ti lelo tikabo baisage pe population evandaka nzinga na venisa yo batuni ezalaka nini pona commune ya Ngiringiri balingi bamona clair bayeba nani alia mbongo ya misala oyo esika na ye ezali na boloko. Dossier à suivre. Na quartier CPA Mushi tozali na commune ya Monga Fula ti lelo population bamelaka mai ya mabulu to pe mai ya fleuve. Reportage. Ala kelele bozali komona boye ezali rythme na bango ya mikolo nyonso ba mesana nango po na kozwa mai tozali awa na quartier CPA na commune ya Monga Fula, plus précisément na localité ya Machungu. Côté oyo bondimelanga ke mai ya régie des eaux bosana na yo depuis plus de 20 ans ata robinet moko na kota wate yoka communication. Moi, je suis ici depuis 2002. Nous n'avons pas de l'eau. Nous souffrons. Nous manquons de l'eau. Envoyez-nous le chef Fatih Béton, notre président Fatih Béton. Regardez les gens de Mantoum. Nous cherchons de l'eau. Nous cherchons de l'eau partout. Il n'y a pas de puits. Il n'y a pas de l'eau potable. Donc, pas moyen. Et pas de bonnes routes aussi. Il n'y a pas de moyens pour chercher, pour prendre de l'eau. Nous souffrons. Nous consommons de partir jusqu'au bord du fleuve pour chercher de l'eau. Le trajet vraiment est trop long. Nous souffrons. Et ça nous donne aussi des maladies. Parce que nous n'avons pas des eaux potables. En tout cas, aidez-nous vraiment. Nous, les gens de Mantoum, nous souffrons beaucoup. Nous n'avons pas de l'eau. Regardez les gens. Regardez comment on pousse de l'eau là-bas dans les puits. C'est qu'il n'y a pas de l'eau. Regardez comment les récipients sont dans les puits comme ça. Parce que nous n'avons pas de l'eau. Nous vous prions vraiment de venir vite nous aider. Envoyez les autorités ici, vite vraiment. Ici à côté de Matoung, ici. Vous allez prendre des messages. En tout cas, on a vraiment besoin de vous. Donc, vous comprendre que ceux qui bazali na mai ya mabulute, basa elaka kaka mai, ceux qui voulaient aller ko beta, kasi ceux qui peuvent commune langa, mobimba ya population, mbangu na fleuve Congo. Moi, je suis ici à Machungu il y a de cela 14 ans passés. Et depuis que je suis ici à Machungu, je n'ai jamais vu un robinet ou l'eau potable, non. Nous ne vivons que de cette eau ici. L'eau de puits, il y a des fois l'eau de la pluie, il y a des fois l'eau de fleuve. C'est ce qui nous sert vraiment. C'est que je peux dire à notre président de la République de penser à nous, à notre quartier, Machungu. Nous avons besoin vraiment d'eau potable. Comme la Bible, nous disons souvent que l'eau c'est la vie. Comme nous n'avons pas d'eau potable, c'est que nous n'avons pas une bonne vie aussi. Ah, c'est ça. Donc le président pense à nous, le président que nous avons voté. Qu'un jour ou demain, après-demain, qu'on aura l'eau potable ici à Machungu, qu'il pense aussi à nous. Papa, directeur général, il y a régie des eaux, Tongo, pourquoi na ba radio, na ba télévision, pour na kokumisa musala, régie des eaux, zadi kosala. Kasi yeba awa, na localité Machungu, na quartier CPA, Mushi, na commune ya Monga Fula, Chijengu na Chijengu. Boite. Ke yo. Bateki ya wenze ya manzanza na Pongabi bazali kolela tracasserie ya ba policier eleki Fiston Pero asalaki constat pour lebi. Awa tozali na Pongabi na ngambu ya commune ya Kalamu bisika wapi kamera na biso ekitaki na wenze oyo bozali komona. Awa spécialité na bango basala kaka biloko ya manzanza ndenge bozali komona boye bango bakendaka koluka kosomba batol baluka kosomba ba congélateur kufa yango nde ba outil de travail na bango yango nde permetaka basala musala bazwa mbongo pona kosokipe na ba famille na bango. Awa manzanza ya sorte nyonso bamatuka bitumbeli pe biloko ya ndenge na ndenge. Kasi problème na bango ya liboso ezali esika ya koteke ezali malonga te po banda balongola bango awa na période ya francophonie babomba bango na couloir oyo tondi na sécurité ba chege bazalaka awa ba client moye ba kota ezalaka te. Moi, deux fois au milieu.
déjà batole mingi to William Lombogo hasi ya caméra ba frigoriste ata jefete ata ya fuwe kufi wana ba tekeli biso na pio moto na pina bi bala de yake comme la matière première temps vous avez fait somba quoi au travail pour les calculer matière première on a besoin de comment société des alaratés de bouillard na ba wele calcula soit pendant ko ya basona face ba belle ba toma mutu sombi abuki yango batole wana nde ba waya hôtel de la bino mona pini donc de bloquer pour la famille musala oyo apikanana eza musala oyo maboko oyo ofabrike presque biloko ebele ofabrike bababola babarbeki ya kotumbela ambisi nyama ofabrike baarrosoir azokona koarrose bilanga ofabrike bamule bakeki oyo tozolia bagato wana ofabrike mpe oyo esalemaka bamapa baplatini ofabrike presque biloko ebele oyo ezofourni batono pe ya kotumbela ofabrike yango mais mawana biso ezali ke makambo oyo tosikodelango mbala na mbala tosikodelango mbala na mbala tosikodelembi deja eza sasi moko te kaka oyo kosikobe deja lelo na minute oyo na nzela eza tere oyo ebali 24 commune baministre badepute bayaki biloko na bango awa ata nde baza kuna boye avant ko baministre abaraki mpe na diversité mais lokola akomi kuna siko oyo amoniki no kote abandaki abosani yango alo diffère yango wana na mito tosikobe deja tola na nzela sadi bisika nyonso bada kosalela batekiteki yango siko tokosa deja cascade kaka cascade kaka pete olobi te nde tosala awa boye tamoso lelo olobi mpe bakotobeka mpe biso esika mpe deja te opa eza mosala oyo ezosuka biso ezosuka mpe presque bato ebele sa yango pour le moment difficulté ya mibale eza nde likambo ya tracasserie ya bapolisier awa penza pa moyen service na service elekaka na tour na yango souciat na souciat elekanaka awa na tour na yango ndenge balobi awa na micro na biso awa ba difficulté parce que mais fois baotie ba souciat tele ba dérangement eza à partir ya wana oyo akoya bauti na conteneur bango bapolisier ba plus de 50 baye bakiti bandokanga babiloko okobola nango na bombe moyakola nango yatekeke ko aporte disparu. Article 15, débrouillez-vous pour vivre yango nde bandeko bazali kosala awa po basokipe na bafamille na bango po sa yango mobulu vraiment situation eza bien te eke yo. Na cadre ya article 15, débrouillez-vous pour vivre grâce à Tegaraba poussière ya mabaya tokutanaki na ye na quartier Mombele tozali na commune ya Limete Serf Luzolo fils Tempero pour nos détails. Caméra ya magazine d'actualité na bino ekitaki na quartier Mombele na commune ya Limete plus précisément na marché oyo bozali komona babengaka yango wenze ya langalanga. Wenze ya langalanga oyo ezali wenze oyo batekaka spécialement mabaya esika wapi tokutanaki na mwana mobali oyo bozali komona babengaka ye Grâce kasi esengeli boyebake cop na ye ezalaka ndeke akendaka kolokota bapoussière ya mabaya oyo po akende kotekela bamindele oyo basalelaka baboulangerie ya bakoni. Selon explication apesi biso atekaka sac moko na 1000 francs congolais. Azali pe père de famille azali na mwasi na mwana na ndaku na musala oyo nde azwaka soin ya libota na ye. Sikoyo imagine combien de sacs esengeli akangisa na journée moko pour ba survivre. Kala musala oyo batani kwa mina nini bazala combien sac moko
1000 francs. Kobota. Koboko la bana nous na nini wana. Ah oui, Moussala ya Zoba ezalaka te, courage papa grâce, malembe nzambe ya kosunga kaka. Vi ya mwana mobali ezalaka kaka boye, lobi ya nzambe mabende koyiba. Kasi yo vandelaka kaka mama na ndaku, obendaka bote age si epusani, okoma 17h ozongi pe na ndaku, mame wapi fufu nanga. Yoka soni, tala grâce yeyo. Ete ebino. Que yo. Venez édition ya Lina Foot se poursuivra qui mon colo ya lobby na des sites pour na compte ya 4e journée ya playoff. Vous avez détail l'élément oyo. Et c'est parti, Maniema Union de Kindu et le football club Saint-Eloi Lupopo. Association sportive Maniema Union ya Kindu akoyaki de o mokolo ya lobi jeudi 21 mars eleki liboso ya Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi 1 but contre 3 lors ya match comptant pour la 4e journée ya playoff ya 29e édition ya Ligue nationale de football na stade Joseph Kabila Kabange. Festival ya babi et bandaki na 15e minute de jeu grâce à Osso Mwaku pour Nabachemino. L'attaque dangereuse, il faut être très à l'aise, il trouve Orso qui frappe, mais le but est validé. Le but est validé. Orso Mwaku Malanga, l'ouverture du score des Saint-Eloi Lupopo, l'arbitre du match qui a pris son temps et il a donc consulté l'assistant 1 qui a validé le but pour la formation des Saint-Eloi Lupopo. Rodriguez Massini ayaki ko double marque na 33e minute de jeu. Et l'accélération, peut-être la passe en retrait, le second but en gestation, peut-être Massini Dimbois. Le deuxième but de Saint-Eloi Lupopo. Lupopo qui est si fort cet après-midi. Lupopo qui va faire mal à Maniema Union qui évolue en infériorité numérique. Na seconde période, Football Club Saint-Eloi Lupopo a matissé les sous pression, a fini accélérateur en marquant 3e but na 80e minute de jeu, doublé pour na Orso Mwaku. Nous le nouvel entrant pour Onoya Sangala. Attention les tirs. Oh là! Quel missile envoyé dans la cage de Nathan Mobaeloa. Orso Mwaku pour tuer complètement cette formation de Maniema, pour tabasser Maniema Union. Enfin, bi-honneur pour la Maniema Union, Izalaki Evre ya Rodrigue Kitwa na 85e minute de jeu. La balle de James Momakinda, la tête de Kitwa. Et oui, la réduction du score, Rodrigue Kitwa pour remettre peut-être de l'espoir côté Maniema, même s'il y a encore si l'on chemin pour tenter de bouleverser la situation. Score final 3 buts à 1. Et c'est terminé ici au stade de Jikaka. Na stade Frédéric Kibasa Malibana Lubumbashi, Football Club Les Aigles du Congo va réaliser qui coup parfait en arrachant nul. Il y a un but partout face à Lubumbashi Sport. Cyril Moutoualende a Fongola qui marque na 22e minute de jeu pour na Lubumbashi Sport. Football Club Les Aigles du Congo, Bayaki ko égalisé na 92e minute de jeu, véritable nzombo le soir, n'entremise Yamatoka Kwenge. Na classement partiel, tout puissant Mazembe Anglebert Azali en tête avec 10 points pour na 4 matchs joués. AS Maniema Union a tiré na 2e position avec 9 points pour na 5 sorties. AS Vita Club Azali 3e avec 8 points pour na 4 matchs joués. PCS Don Bosco Nde Azali dernier avec un petit point pour na 4 sorties. Yo! Merci pour la confiance, sur la fidélité, sur la plus, Mokola Lelo. Et comme Nasuka Botigato souhaité, joyeux anniversaire, on a Madame Laura Ndayambouyi, Motema ya Moïse Mbouyi, Ezali Koyi Namabe, Mokola Lelo, Kolia Komela, Ezali au rendez-vous avec Impact P,
idéologie. Bon, c'est pelagi na ba image ya mokola lelo bo pesa merci na do Mosha azalaki na sima caméra les génies ingénieurs l'homme en nombre héros en nombre azalaki bongo na régie pour comprendre kaka ki ezandeli. Ba mata ba kita ba ba lokola mabele to kutani na bino.